sûrement besoin une nouvelle que artiste Nabiso Caroline Ikwa oti kotika biso mais na live o na lingi na pisa bino kaka ba détail mobali na ye moko ndeko mobali na ye amataki na live na suka émission na ngande bomo nango amataki na live nda ye opesa ba détail wana parce que ba spéculation ekomaki mingi na ndeko na ye eza pasi kokufela wa sango moko ya esengo te lelo samedi eza journée Saint-Valentin bato mosusu baza kose préparer mpo basala bafete ya ba Saint-Valentin na pokwa mais mpo na biso bapandi sango na bacomédien na biso ya Congo bazwi mpenza sango moko ya pasi ya mawa oyo ke esali même pas 1 heure du temps depuis tozwi sango wana donc Facebook eza saturé bacomédien bazondima te liwa moko inopine ya actrice na biso comédienne Caroline Ikwa oyo awuti kotika biso na mokolo ya lelo alors bato ebele question ya liboso oyo bamitunaka soki moto akufi question ya liboso bamitunaka akufi na nini parce que bato ebele bazokama balobi oh mais Caroline semaine passée asalaki live ya babiloko na ye azoteka na TikTok ba chenette na ye atekaka ba chenette ba hors plaque na ye ba fantaisie en tout cas aume na business wana atekaka ngo na TikTok semaine passée asalaki live en tout cas je crois asalaki 2 ou 3 live pour azaka asomba mingi ba marchandise na ye na Brazzaville azaka mingi Brazza monaki Brazza zongi azaka soka ye po liquider ba marchandise na ye apelisa live na ye atekiteki biloko na ye et puis toyebi ke artiste comédienne Caroline atika théâtre tant kaka bali atiki na ye théâtre mobile na ye apekisi asala théâtre amikota na ye na business bon groupe Sinar kango pe ezala nango mpe so ndenge ezalaka kala te ekoma nango kaka groupe moko kaka eza nango kaka me bamplere ezalaka nango kala eza te baartiste nango lokola mama Thérèse ya bapanzana mpenza mais lelo tomoni président Caleb ngai personnellement namoni message wana n'est pas président Caleb nde a partagé message wana na compte Facebook na ye nde alobi te il faut na se renseigner na tangi bakomonte mais c'est vrai namoni Karine Pala pa atie azondima te parce que eza liwa moko eye briske alors bato baza komituna akufi na nini aske asali crise parce que d'habitude tokoma obaka ke non eza asali crise akufi na crise mais nini oyo Caroline akufi na ngobolandanga très bien na bengi bato na soli na bato nazwi nouvelle balobi akufi tango akendaki kobota elingi eloba nini azalaki na zemi donc nde omonaki bato bamonaki ye semaine passée oyo bandaki kosala ba live bandaki kozela famille esaliki jour mpe ya kobota ake mpe kobota mais akomi kuna mwa complication esalemi asali hémorragie interne bamédecin babundani basali oyo bakoki kosala mwana abiki ndeko na biso atiki biso na nzela ya kobota donc eza liwa moko mama alingaki apesa bomoi me ye atiki bomoi na ye mwana atikali ye akei nazo imagine mobali na ye bana na ye mosusu badetail mosusu peut-être tokoya nango après mais information oyo biso tozwi mpona artiste na biso Caroline Ikwa ezali information oyo naye kopesa bino eza information moko eza vrai parce que tosololi nga personnellement na sololi na moko ya ba comédien oyo bazaka penda proche na ye nde bapesi information parce que ba message epanzani na ba groupe
ba voice ezosalema mpona respect ya moto oyo nasoli na kotia voice ne te, mais information nga napesi bino wana ezali yango wana. Mpe ya ton âme Caroline, olingaki kaka opesa nde vie, mais moto na moto aza na destin na ye. Moto mosusu akobota bien, moto mosusu mpe akokende mpe aboti mwana kufi, moto mosusu mpe akokende mpe aboti ye na mwana bakufi, moto mosusu mpe akokende ye na mwana babiki, moto mosusu ye mpe akokende mpe mwana atikali ye akei. Nde Caroline na biso nzela na ye eza yango wana, ye akei mwana atikali. Ba détail mosusu na koyela bino boyebi kaka autour d'une mort na mboka na biso makambo ezangaka te, na koyela bino ba détail. Moi petit conseil kaka, soki oboti il faut okumisa Nzambe. Tokoloba te ke eza bandoki parce que aza mwasi ya liboso te oyo azobota oyo azotika mwana ya kufi. Ngai moko pe oyo naobetela bino lisolo na 2021 ou 2022 grande sœur na ngai propre ye pa kufaka bongo. Azalaki mama mwana moko te mibale te misato, wana kenda obota 4e na ye. Akie kobota, complication esalemi, asali hémorragie interne, ye kutu balongolaka ye même na matrice, me bakoki kaka kosauve te, mwana tikala, ye akenda. Comme pour dire que chaque kobota eza na expérience nango. Kobota nyonso eza kaka risquant. Zemi eza maladie te, mais zemi eza état moko boye lokola ya pureté. Oza lokola na katikati, ozokabola liwa, ozokabola pe bomoi. Tika Nzambe abatela basi nyonso ya zemi oyo bazozela babota. Nzambe abatela bango. Nzambe babota na kimia. Parce que eza pasi komona ke mama memaki zemi ne 9 mois akei atiki ye. Atiki ye. Soki aza na bana mosusu liboso, en tout cas nayebi te mpo nayebi vine te. Caroline a exposa vie na ye na réseaux sociaux te. Caroline atikala discrète ntango abali mobali na ye, atikala discrète akenda na ba business na ye. Epesi pasi makasi na motema penda ya pasi nde naosala video oyo. Nzambe apesa mobali ni kimia, ba détail mosusu tokozongela bino nsima. Oui, nga na mona il y a 2-3 jours, hein, si je trompe pas. Alors ça live à côté kaka mazaki net ko souffler quoi pema. Na zo menga bi oh aye munene makasi bo pona ni. Na o le baka bon. Na mona ke vraiment état moko bien te bon pona nga. Na mona ki vraiment bien te mais soka za na tension il fallait pas bandoter quand il fallait alanda ba traitement ne place zaki zaki tout fait mulunge. Na zemi il paraît que za na zemi yango peut-être memie ndenge wana. Donc ça moi d'avant. lokola pe na Congo kuna bayebi na bango pe makambo yango pe te ale basali nini mama ka moninga lobako pardon mama ntango babimisi ye mwana soki na poto bakosoigne vite baspecialiste bazali oyo attention mbala moko bakei na ye babandi kosoigne bapesi ye bakisi me na Congo sikoyo bayebi eloko wana te bango bakimi mbangu na mwana mama basundoli koto ozomona bana bango vraiment développé vraiment makasi te na côté médecine kuna na Congo bon soki eza ya solo nzambe azwa lokumu tosala pe nini mama tosala nini siko toloba pe nini ata eza kaka mpasi po atiki bana ne mikie vraiment mwana na bundani mingi namoni ndenge banda bateatre na ye na ndenge akomi lelo oyo mombongo na ye surtout mombongo na ye na bato mpe batikali na banyongo na ye nani akopesa siko bamboka na tambola nyonso biloko nzambe asunga bana nzambe vraiment nzambe amawa ya lola mawa vraiment ekita likolo ya bana po biso bamama eza pasi mama bongaka na bana na ye so mama zate en tout cas désolé kasi mama grâce eza problème ke bato baloba lobi azaki na live problème eza mama pasa kobota ntango yaka mutu toyebi tokoza na zemi lelo toangi mpe na live ozomona problème eza ndeko mama toyebi te zemi nde ndenge ezali kopase parce que to se rendre compte ya bamakambo nyonso lelo mundele apusa akitya age ya certain âge
et qui pas qu'à 40 ans. À partir de 35, bah, je me revois. On peut pas comme ma grossesse à risque. On ne sait pas comment Zeminez qui colléca. Et ça, batumsu basala diabète à grossesse. Et ça, batumsu basala peut tension à Zemi. Problème est ça que Njambe fallait mboka na babongisa no makamu babongisa makamu ntango aza na zemi mama moi toke na baone a barendez-vous na biso bagrossesse ezalaka na suivi toza na batension bayebi ndeni bakosala tolekaka mpe na basala mwana tikali zena mwana tikali basala bateste ya merci ya mokodi mwana mwasi oui mwana mwasi aoka bazalaka bongo bamama mama botika logique wana ke bazalaka bongo bana moko te bamemaka bamama eza biloko balinga batya biso na motuka eza logique non bato na poto babotaka te awawa bato uka babana bamemaka bamama bamemaka bato na poto te eza tension moto ebombi Caroline eloko mosusu te tension akomaki monene azotoka ya mama pesa mama Julia maloba s'il te plaît Julienne pardon matia voix toyoka ote mama nauti olamuka ya nanga bolimbisanga bandeko nanga basi napesi bino mbote na kombo na Yesu namoni ke bapiblie mais je m'attendais pas ce qui est à solo tel ou couta je comprendre parce que je les connais très bien la fille je les connais très bien ndeko nanga jour kana bango aza muto ke nauti ko sola na ekala mingi te na tongo kana la mukiboye bolimbisanga ya mama lela na oza normal namoni eloko oyo mama naza mama ya bana nayebi mpasi mutatiki mwa bana Caroline asali biso mpona nini 2 jours kaka pamba te otosoa na ye wana mama nazosenga bien na obongama na ye ataki ça fait 15 si ya kobota nayebi te kobota ngo eza ndenge abotaki na césarienne diabete o nini nazo comprendre te nazomona ngo kwa ndoto yaya nayebi te liwe ekomi eloko moko bozoyoka nayoka oloba nayoka yo la famille bozokanga na Caroline na ligne banoso anaye pe très bien azna bana ya basi misato ba fifi o zemi ya 4e grossesse na ye basoyo na ye bien aza ki fièvre te mutu pasi te eloko te azaki pe ya kovimba pe te bato na se botapote s'il vous plaît Maintenant, c'est votre tapoter, s'il vous plaît, votre tapoter. Tout tapoter, vous avez appelé, on va quitter ma casse, vous limbi, c'est pas maman, votre tapoter, s'il vous plaît. Asali moutou pas cité, asali fièvre té. Asa maman de 3 filles. Oh, j'ai qui 4e grossesse naïe. Eh ben, si qu'on soit na copine naïe, quand on est là, passe à Goya, eh ben, passe à Goya, bot en fait. Et ben, nous, tungisa ye, à hôpital. Il y a Koufi, moi, na tikali. Avant de kovimba te, avec la malaise te, songolo pakala. Camarade na habité, tout le babongo te, que, avec na maki, ce qui a makila, ce qui a faire te, avec na bonne. Pas année avant-hier, nga mona mona ki na ligne, ngai moko, ngai, mutu te, nga moko. Na mona ki a vandi, alors ba bijou na ye, ba gourmet na ye, ba bag na ye, na mona ki nga moko na live. Et le bomi kaka, parce que kobota, mais moi na tikali ya kufi. Ndeko kanga micro kona na bouger biloko. Et le bomi kaka mwana akufi na Kinshasa. Akufi na Kin. Voilà, c'est bien risque. awa na poto batiaka biso oyeboye baotala tension baotala nyonso bazotala tension bazotala ye ozanya risque
aboti tension wana esali ye oyeba se kalmango eza te tanto mpe stikre emateki mpe lisusu génération lelo bato bakokufa kana bokoboto okufi c'est tension 100% eloko ebomi eza tension aboti bien mwa akufi na nsima c'est tension basuivaki ye te balandaki ye te mboka kokufa kabaka ta mwasi kitoko basalaka live na ye babiju na ye bilamba na ye mwasi atiki bana na ye mike bana mike mwasi makasi omone ntina babraza ntina balubumbashi vraiment omboka mosika te alukaka mbongo nepo abokola wana uti kosala live na ye ya 2 jours akomaki misu jaune avimbi nga mona monaki ye namonaki ye na live yango bandi live oui azomela mai azotiki na zemi akende nango ntina terre ifale babimisa ye